nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na yo Yesu. Yesu andimaki kosenga na ngai mpe alongolinga na masumu. Tika mpe nakumisa ye na maso yasaleli ngai. Alakisi bolingo na ye epai na ngai. Nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na yo Yesu. Yesu andimaki kosenga na ngai mpe alongolinga na masumu. Tika mpe nakumisa ye na maso yasaleli ngai. Yalakisi bolingo na ye epai na ngai. Natondi yo Yesu nanga mpona bolingo na yo. Sukola ngai na makila oyo sopelaki natondi yo Yesu nanga mpona bolingo na yo. Sukola ngai na makila oyo sopelaki ngai nalapi mpe na bomoi na ngai natiki kosalela masumu. Nga nasengise nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso. Nalingi nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai. Kino tokokota na lola na lola. Nga nalapi mpe na bomoi na ngai natiki kosalela masumu. Nga nasengise nguya na yo ekambaka ngai ntango nyonso. Nalingi nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai. Kino tokokota na lola na lola. Ezui likambo na moto te bandeko na pasi na motema. Ezui na Congo central. Ezui na RDC mobimba. Ezui partout dans le monde. Wana matondo makomela bino banso balandi ya Océan du Congo chaîne na biso libération. Wana ba obo accepta biso na branche oya ezui esiko tozalaka ba congolais esika oyo tongangaka esika oyo tozali bongo kochali tono na nzete po ete babenga yango malamu esika oyo tozali kosala éveil patriotique kolongola peuple congolais na bolema pe konganga na tina ya l'état moini l'état assassin esika oyo tozali kosala bongo mosala ya Jean Baptiste pe siko to ali basinzili pona koyebisaka bino tango ekoki ngonga ya botelema pona etumba ngonga ya mwa korekile ngonga ya mwa kopusa na penza pona kopekisa mabe nyonso pe to ali wana lokola baba coupe pona kotala liseko ya République démocratique du Congo pe tozali wana bandeko na ngai pona kobelela yo congolais telema assalamu alaikum na bamisima na mama Jawa. Merci encore une fois na bino nyonso matondo makomela bino bandeko ezali bongo na pasi na motema oyo Océan pousa na kaliboso po etali mama Congo incarnation en Folosi Kimbangu mama Kimpavita la Jeanne d'Arc la mwasi Winnie Mandela donc toza ko telema pona ko se temps ya koloba ete tango ebelemi peuple congolais totelema et ali lisusu tanga kolala te po ete pasi bandeko langa na banzi boyebi bino banso bomonaki ete arrestation ya ba militaire ya la moka na kati ya bogangi na kati ya sensibilisation na kati ya koloba bakangaki 10 personnes soi-disant. Il y a député, il y a UDPS, où il y a l'obaki, azabongo menacé, mais na polo naye, na manette naye, pe na ba téléphone naye, ba ibate, pas si peu mal. Car c'est la condamnation pour être justice, c'est les bongo ya bango. J'aime dire tout ce que les gens disent, tout, mais je dénonce les insanités. Je m'informe, je m'équilibre pour dire rien que la vérité. Famille Wanyeza Kolela. Moi, ça c'est la malédiction, les gens de l'IDPS. Voilà comment vous avez détruit le président de l'IDPS. Parce que, à côté de la fraude, à Iba Maponami, à Zoki Samite Mabatou, Nzamba Bot, à Boya Yuta Libango, Naloba Yango, Nanya Kobeta Tembe, na Oya Zali,
asala misala emonana na miso ya bato. Nani akometa ntembe na Ejipito kino lelo bayebie misala ya loboko ne yanguya Farao emekanisaki elombe asuka liboso ya Israela wana etalisi yo zanzambe mosusu te wow makila ya mwana akufi na torture innocent makila ya ndekolanga kalala makila ya Rossi bazobo maye babenge balobi Rossi oza wana po bayebisaki Rossi que les marches te distraient peuple Rossi alobi makila baboma muze po ete makila esalaki patriotisme aboyi kozala ventriote eloba ndekolanga kindikeli babomi muze tolobi na Félix nzambe aboyi otika mama Marthe mama ya mabe mama delina okofuta linga soki mabe komi Félix nana bavideo nayebisa soki mabe komi Félix na place au bokotisa ya bokofuta matoyi mangoki bomengo esalaki te tozala posala ekeba faso ozozola oyebenga bato kobe babenga mekobanga nzambe eza kokoma mayele apôtre Doudou Nsambe otambwisa bana bosolo na mboka gilo mpinga la South Africa la mer double apalanga G3 Australie botangisa bana liloba ya nzambe ndenge papa pesaki. La parole de Dieu c'est la parole spirituelle. Attention, c'est manque pas de Dieu c'est que homme aura ses éléments sur tout kemba na nzambe kanda ya nzambe za la Congo na yebisaki bilo bilembo atabo ko boya chaîne de libération manana na kunzena na atu ba weba le nzamba tenda mutu muki fa ko yebisa ba muki temps pour chaque chose. Ephésiens 6 ça Apocalypse bande kolanga pasi pema lik mulompoe tilelo nanya okipe ya ezali panza na kosasa na mikolo mibale na panza na otalisa bilo mauvaise foi ya bato bilo bokosa na osasa na kosimba mopanga oyo tochanelanga Edena epefla na olata nzoto basheri be tema mabe famille ozo déclarer kabu yalompisa chato sisi leki na biso azaka nevement na force ya force que non aza vraiment mobali tindenga abima azozonga mona teke no alelo nga na salibo te lokote sauf que un jour ba surprendre biso après un jour to mona ka yete ayo kozonga te na tongo nango mutu ayaka leki na ye Irene autaka boy ayanga bena zaka na ndako na yoka ya zolo bagano papa zapi non mama zapi te liboso Irene mutu ayaka na message oui mais Irene aya yepsi mama mabo kilo abige no papa na bino akozana kanda po biloko ya linga yango te asi ayepsa yeke no soki obimi zongaka avant et puis place obozo salaka ba meeting na bino wana ya lamuka ekomi suspect na ba innocent bakomi ko kanga bango mais ye comme aza mutu ya lamuka elema ya lamuka bakena na bango ba meeting na bango tele ma place wana oyer moko pe ba kamno eutaka soki ki maluku banini ba portaka na bango komona ba zibiloko mutu ba tiele boye moi 10 000 moi 5 000 3 000 ayaka nango mais akena ne pas été azaka vraiment na force na ye un moment donné tozaki surpris ba yeko so bakangi er bakangi bakanga ye baloba na bisote balalisa ye na la police ya Kiala 4 heures ba memaye wana information ye moka baloba ke no ba memanga na 4 heures oui ba memaye mutakala na kamwa nini ka décalé mati na quartier 1 quartier 1 imprudence ezalaka ya mabo kilo ye muta commettant imprudence parce que mukolo akenda pona komema mbongo amonaka eta ya mwana azalaka azobel soki biso ba mibadi na lianda ye bageno mutu oyo basi ba beti mais ye moko komba betaka ye ko gango no baza ko ganga kenonga na lingi biloko na pena ko tinda mbongo te ya monaka ke no tindenge na so ba bimisinga na lobi na papa ke no ba beta ngai e opesa mabe sikoyer ba kende na 30 000 ba pesi bango baza ko insister
$200. Deuxième jour, samedi. Deuxième jour, ils allaient samedi. Bah, même 20 000. Elle va même 20 000. Bango kuna ba mona que non, il y a un ça ne va pas. Parce qu'il faut bien si na mutu a $200. Aya oza 50 000. Il faut que ça l'analyse et le quoi. Soit ba même 20 000 et pas au PJ. Nani capitaine aya. Alobi que non comme major aya. Abi que non ba yena combien? Maman alobi que non to yena 20 000. Yé au PJ azago boya 20 000. Major aya alobi titi zoa 20 000 bozoka 20 000 wana. Donc wana c'est kayebi ki babeta ki bozoka 20 000 wana. C'est déjà 6 jours. Muto azana infraction 48 heures après il faut botinde na parquet. To yebite soki ba vandi ça yé crime na à Salaka et puis à sali crime. Il faut que combien de temps pour vous vendre ça pour me mettre na parquet. On va avancer 6 jours, 7e jour, on va y tika ye. Pour ba kanga dimanche, ba y tika samedi. On appelle ça 20 000. Bazo 20 000 ba sala soki nini ba sala kawana. Abimisa ye. Bayaka na mama nzela nde azako ya ovanda libumu pasi kolela nzela ti na ndenge bayaka koto. Na ba pokwa to kutana na ye to lali lendi abimaka te. Lendi abimaka te. Atolaka tolala nanga na ndako na kuna ya suka. Ndako esila te nini voda. Oh dembe je nazo ka bien te. Ti to yeko koma na ba 2 heures. Abina ko masenga pomade. Na bantie chemise nazo mona ba kodo ezalaka ya kovimba même libune ezalaka ya kovimba. Azolela libu. Masie pomade oyo na tingana na pembe. Si bimisanga libanda to bimi libanda ki avandi likola dal kuna. Banda ko sanza même pendant 10 minutes azo sanza kana. Ba biloko mo jaune. Ça va to lala. Ti to komi lendi. Yo koma lendi na butu nde koma grave. Moi été kolela papa ngala zokufa, okufeli nini? Eto yo koma na ba 3h wana matanga mbule bandi. Ti nga koma na lala te butu mobile. Na ba 4h butu nini pongi yego ibangai. Or que asi abimi ayepsi Nestor. Abi Nestor to ke utika na hôpital. Elle va comme l'hôpital, va tuer tonga, va tuer avec des chlorophène, qui dans zoka passe na libumu na tu vas na papa verine. Tia ya mata pas sous azwa bilamba. Biso de monique non, il faut qu'on me mette dans l'hôpital. On me mette dans l'hôpital. Elle a yaga pona uzwa bilamba, a côté kuna isika to zakolala, rien abimi, ayeko kota na ndako ya munene. Uta yaka na yo kama mama lega zo banga no mbemba, yo vandi ko to kendo tala voda. Na yo kuta boy. Ye voda banoko ba entouré na bano ya basi tout ça. Azo baluka azo kufa na sala pe 10 minutes te. Talaka muto sali tout. Nde mama kendaka nde sika nga détecter que non muto aza bien te parce que muto na zala bien. Ayaka 2 jours donc journée moko ya dimanche, demi-journée ya dimanche à sala. Na journée ya lundi. Donc na malade. Donc tout le monde a dit que non, pour que bimana tongo, allez moto ayeko kufa. Bon, tozaki paniqué, ba image wana que non to tombole to kendo tike na la police sika ba kangela ezalaka te. To même morgue na retard. Ngana kendaka avant pour na osalisa nini attestation de décès na nini na njiti. Bango kutu bayako landa na corps na si. Tina ndenge to yako kotsa corps na. To lya to kende nini set. Ils ont la mort qu'il y a roi Baudouin. Donc qui va papa va se déclarer va lui na roi au début attendre ils ont la difficulté ma femme sous on veut ça oui tous en difficulté nan bambomé en côté ils ont na mbomé kata wana na ngai kata no na usale rappel toko tous en problème ya katango tambomé nante mbongo ya par jour donc déjà 10 000 est correct na mardi. Donc de mardi au mardi c'est 10 000. Mercredi au lundi déjà tu vas à 15 000. Tim koloto kunda nini corps. Il faut toi embaumer. Parce que 125 000. 125 000 francs congolais. Na $50 espace. Oui, espace. Donc il salaire le 265 000.
donc na mbongo ya nini ya kwa mbongo na 15000 soki ya bato basokolaka te po matanga ebima comme opération ekomi na maboko na bino biso to brisquer au moins l'état azalaka mbele ya mino mibale keno biso zolanda trace oyo bino boke kwa mbome parce que soto mbome trace ya herbe oya ko 5 keno il faut basala autopsie so ba mbome mutu basala so autopsie te donc bo bebisi nini trace comme ekomi bakendo funda na auditorat yango tozozela bapesa biso val po biso tosala nini bapesa biso temps ya kokunda mutu soki bamoni keno temps wana eza te relève wana nano ya ba séjour tu es non nani a supporter parce que biso toza na impossibilité et nini kasi ko na comportement la police ya kubeta mutu azaki bien azaki normal au kutalinga ko kufa pe lelo to lobité mais le comportement au bango bakati nini ko na comportement la police na bon ya ba konzi pe nyonso ya mbo biso to pesa ngo na maboka ba konzi na biso to bazo kamba biso bato bazo kamba biso eza la police te mais eza na l'état bazo kamba biso na ba policier yende mutu akokozwa ba décision wana que non mutu asali muninga na mabe na sansa boy ye il faut alandela dossier wana ti na suka po biso to pesa ngo na maboko na bango yango moni que non biso za ko vanda tozozela parole d'honneur o bango ba koyela biso que non lelo toza na position boye to sala boye to banda boye po to sisa na boye. Est-ce que makambo peut vous assurer que l'état wa zolanda na makambo pour les avant ici ko pour l'état na biso pe arani ka koza pa ki apundi matanga bino koto ko fami biso bate bino pe bozo beta ka tout bozo la évolution makambo ni soki bon mwana na biso ya liboso o ye alandi na minute aza déjà na matete aza na matete na oui na nini na auditorat donc suite il faut tozwa lelo po bazo ko se confronter na bato ya nani ya Monesco bayaka pao bato droit de l'homme po bango baloba ke no so bakomi na nini na kuna na parquet na nini na auditorat faut ba benga biso pe faut to assister ba bana déjà ko assister na batia pe numéro ba na avocat na bango na ya na avocat na bino nani abilité mwana bimaki ndenge abimaka ne tangu so mwana kobo ko luka po tangu so kuzo même 5000 même 2000 même voilà pas big sangai pas big sangai mais mwana yepa kende tangu so suka bimningi wana kende ne afandi na bakamera ne aku na lamuka azaka elema na lamuka tiwo tangu azaki wana na lamuka na quartier 3 azaka wana mais umanike comme siko kwa conflit zalina batu et de pesa na parti na basodango mususu bakumi mususu bazapo na parti mususu bazapo na parti te baza contre mais boyebike ke mukunjango ya biso kuma soko za mukunjika ka ulubike ngai mais mwana azaki kubela te ata mukolo mokote mais mwana ipa kendega lalaka mukolo bonga bino mwana ya lalaka neni ngwanza tangu sudi bakamera na na presse balade bangombe balade na bandiko na ye mais na pourquoi akoya kuzunga ipa akendeki totali mwana yete mwana nga yite ndingi mama na tunike sando yete ngala lubite ayakite ayete ça va izaka lendi moi bakanga dimanche ayiku bomse na susha deja na kiala izaki dimanche po wana dimanche na pourquoi ayakite autant que tukumi na lendi dolali ngala la mugino po na suku na libino na kotala bandi mususu na kingasan na bimi na keti na kuma na direction ya oyo nini direction lego oyo me gulumbo wana ilandi abenga ngoni tedimia te oyo mjua ndobanga papa na direction wana mi bale na yugi telefone sona ngwele allo papa ngai sandro bakanga ngai lobi na lalaki wana na kiala sikoyo bai kumemanga na minga na bata ngala yipse papa umani biloko ngala yipse gaida pekisa go mingi bakamboyo kutambola kaboyi ijamala mute umani kesi go ngona umani boyi jamala mute alors na goyete pour makambo yo sala ngai za buzoba albe bon ça va papa tete na kei
ipa na kende na kuzunga na bawe na ba 19 na kumi na ndako na benge na yepsi mama Sandro bakangagi na quartier azana quartier amal mwana wepe alekisi makamleka bozo avana na bozo bana moko tulubinde ngwana tufandi ti dejo mojo opeji abengi ngai papa opeji wana azaki o penja ipa azaki ipa ke go betela ye abenga nzasi papa nzasi Félicien ngalbe we o ngai mse opeji ngalbe ke traité na mutu yo kanga za ukangi ngate biloko na bozo bangali lingi yango te pokoya kumutanga ke mwana pona bino makama bozo boye pona ngana continue njila ngai na kende kuzonga na ndako tangwa na yesu mama ndi mwana tukuma vendredi abenga jeri mama ngalbe na mama ekambute kende kaka kende kotala ye to beti mutu to lugi mwa 30,000 amatina maboko aketi na quartier amoni mwana bakanga papa na sali loko mokote na sali kama mokote bakanga na antenne ya parti na sali loko mokote baka usali loko ndena sali loko te même tango abenga oyo na gangilegi albangde na sali loko mokote bakanga bekangila bon ça va mama tango landagi ake na 30,000 apesi opesi wana batuni combien pesa $200 bisu na ndako bisu moko dozoko kembe mego gulia dozoko gulia te $200 wana kude kuziwa akame 30,000 azaki nango apesi bango yo papa tinda kana couper bilamba na yaki nango nonzo babotuli mama ka asime na kabati couper mama na memeni akakupesa ye sigoyo mama ipa kendegi na vandili wana ayikuzungu na moni ye dotinda baba kishambongo mama dans la 30,000 basi ni sumbongo baba kishambongo sigo duna kaka efu $200 mama ka aya bagi do bagi ndako do beti mututu wetu tuzu 20,000 mama zungu family wana aketi kuna amoni bango amoni mboko pete na mboko peje akamede 20,000 wana pesi opesi azo kusala mukanda ye mboko nani major aye alobi ke non pesi combien abakisi combien abakisi 20,000 asala mukanda pesa ngabo kono sala ye mboko major akamede mukanda asali abimisi ye mwana baye na mama te na ndako tango yaye na ndako ezaka samedi abimi na ba 12h ya ba 12h aye mama nzutu kolongonzo allo yoga bayaki na mama njila moko to bimaki to yaki aza kolela libu soki to yena nzela omona vandi soki to ye avandi alobi nanga mama bepa bakangaka ngai kuna na vandi tokomi na 4h du matin babimisi nga baye nanga na mbata natuni bilamba olataki eza wa oyo bilamba nalataki mama nayebi place ezali te na baketch nayebi place eza te bamemaki soki naka mwa coupe moko boyi tolopolili ndenge bamemaka na mbata wa soki toye libumu pasi mama na vandi tovandi ti toyaka kokoma bepai boye toya kolia tokomi dimanche kaka ndenge moko pasi lendi dimanche azokinga naki hôpital ere moko nayebi naki kosukola naya naye okuta na osukola nayoka moto akolela na chambre nanga Sandro akolela nini na chambre naye kobima Sandro nini mama nga nakufi nanga mama nga nakufi libumu osalaki nini eloko te abombi sikoyo nayebisa nasombela okisa banyama be eza banyama te nasombela okalma andimi nake nasombi papa veri na nani kisi oyo nini oyo diclofenac nasangisi napesi ya mele alali ntango alamuki abandi kotala natuni epemi alobi mama epemi te nakangika ya motema ilomo osalanga mpasi
navandi natiki nga abi nga nakei na hôpital botikala batikali nga nakei wana atamboli ye moko nga nakei hôpital ye na se alali nga na hôpital ye na ndako wana azoelela mpasi nga nalalaka na hôpital nayaka kozonga te na ntongo nalamuka boye namoni mwana kasi nayobenga ngo mama nga natuni ndenge nini sandu oyo mama akufi nga abi akufi ndenge nini kaka libumu mpasi ebomi akufi bango bato bamonaka koto oyo avimbaka azalaka ya kovimba na libumu mpe evimbaki lisusu esalaki komana ana toyaka kozwa sakatozelo basoki boloba nini oyotala vino nde loi bordeaux bato babebaka mingi babebaka mpe noki une semaine na lelo une semaine na 2 jours akokisaki mardi lelo 2e jour tata wana bino bato bokomona difficulté biso tokomona bakiti liboso awa eza te bakiti oyo ekomi soki bazwi na butu na ntongo wana batia bamilimili bakende kofuta essence ya groupe eza te pasi ndenge tovandi te ya misato ya mibale aza na mwana tanga aza awa ndenge famille wana eza wana eloye bakiti bakata falko wana babiloko wana soutien te baosamba te babomi ndenge baboma junior oyo tokendaka na député ya idps abomi tellement aza moto ya félix bozobosanaki mabilo wana nyonso nzambe azokontere na moto ya félix criminalité nyonso bino bosala nzambe azokontere na moto ya félix assassinat nyonso baoviole baoboma nzambe aokontere na moto ya félix parce que aboyaki ye nalobaki yango awa nabi félix kende ata bujumbura osozwi mbongo bino botelemisi bato oyebisa bino lelo mwana wana famille ezolela ya baerik mwasi azolela ya bana wana siko nani akokunda me bopesa bango ata bibembela bango mo bakunda fo justice siko nani akote bana wana bakofela banani président eli fo mozito po eza nouvelle ela qui dit la muka siko banani baopesa bana na maboko ntango bino boswana bosangisa biso botinge pa famille ote bavoice na bino nezopese te mpo bosala rien papa oyo wana bomoni baolela azobenga ngai ese ngai na mbongo opesa ye nango te nga mpe na baproblème na ngai nalala ya libanda baluka ngai nakimaka telefone elembi kabuya elembi akomokoka kutu kaka mare na lembi na nga me bandeko na nga tosangisala tokunda motu te tokunda motu botikala kofinga na bino makambo ya bien yango oyo membre na biso bakondane tolandeli 10 ans wana tondimi yango te boboyi marche boboyi bitumba allez guerre opération Jeanne d'Arc opération sauver notre pays c'est ça bamilitaire 10 ans bakondani moko akufila kati lelo famille komi kolela mais comment bato bayaka mpona koganga bino botinda bango bima bunda bima loba bokende bosala soki bakufi boabandole bango nayoka moto wabeyango wana na babima sola tolio te bano babima oyo akufi wana famille bomo nde baolela telefone na ngai ekomi na lembi kabu ya lembi po efo biso to akompane bango biso bana toloba baondima biso siko babima oyo bakufi oyo bakondane riki molopwe ala sailelo opération 20 de l'âge de vous dénoncer que Dieu vous bénisse dénoncer biloko otambwisaka bana bato odénonce bino okosala mabe tobunda mpona makambo mabe tolingi kotela biso bavaler ekotela biso baonyokola biso mosusu tosakala moto likwa $20 esalemi tana na bavideo régi ntan ekoki kabuya olinga te merci na bino na mabe okosala peuple mais famille ezolela so famille ezolela dernièrement osango akenda na bafamille akalala bolobi mabe mais mpo baolanda biso bamonike biso tobundela baokomba famille ezolela famille erekimolopwe patience nous comme la limite de panza poké parce qu'on ne peut pas supporter makambo to boya oto mundele ko yaka bakana biso famille oyo opesa bango gouvernement sama muto bobomi anyama te bomoni ba parents na mboso bomoni ba parents na ye bachi
Mouto babomiye, soi-disant na député, il y a eu deux pèses. Justice ni bosali. Cour constitutionnelle, ce qui va cour na biloze tribunaux. Ba parquet. Et là qu'on dit bosali na mort d'homme. Et là qu'on dit bosali. Ba bobi moutou dans la Congo c'est normal ba ko bo moutou la prison ba kala na torture parce que ça mouta eu deux pèses. Bo futa. Bo futa. Vengeance c'est nzambe za makasi. Justice de ce monde n'est que vanité. Mais Dieu va vous juger. Famille, on est désolé là. Et à Nambo, on est bon, mais on a bon, personne ne peut pas bon kanja. Bon, kunda bolim ko kundate. C'est quoi finalement bolingene? Bila bokasi bosombi Congo. Bato musu ba frappé. Zamba otinde le ba Philistin. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci na Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na JDK d'orateur mais s'appelle électrique. Merci na Pape J directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Miso Wabiso. Merci na ba maman ya moto Mojali. Merci na Binoto Bosoma Biso vraiment partout vous allez ba maman missionnaire na plus 32 na mboka ya Anita Babe Fokuyo moto ba kokolo ba maman de Tinzamba Pambola Bino. Merci encore une fois la Fondation sociale du Congo bande kolanga yako na comité kasina kokoma makambali kitelme bele titina maman EM. Merci na Juka M le numéro 1 de la presse congolaise. Merci na Mamou Dangola na Mokiteni Florence Yabato Domido. Merci encore une fois na Junolo mon ami de tous les temps et merci na Maman Célestine bon rétablissement la France. Merci na Daniel Ngenda na plus 39 na Mboka Maman Jovi. Merci na Suisse na Maman Dolo Nzamba le kala kopambola yo pe petite sœur propre Jolie Kane Konto na Maman na Libota Nzamba pambola bino. Merci encore une fois na Debrino na Australie na Autriche plutôt de Bruno na Autriche papa nangai j'être en Australie na Désiré Botuna na Elisabeth Botuna maman Elisabeth Koipumba vraiment nzambe apambola bino ingeta la bala vuluzi on est ensemble tout monde tout va faire dégolanga so boko kama et ko changer bino mayela ko vivre parce que bateau babomi le ba souffre bo sela ba ngolo kote bino bo so na pour bateau basala bomo mais oza ka militaire botinda ka ipeta musafinga biso beta musana king botinda ka ita musaka ne la Bruno Mimbengi mais talande ke bilo Bruno Mimbengi mais talande ke siko bilo bosundolié tala siko biso tozoloba mais bateau botinda la ba $100 ekata na wana na western po ba menacer biso bango lati moko akufi libota siko biso tozoloba mais bino bokela ba fertilité siko boye bisanga eloko ni bolingi bana wana ba continuer soko yembela ka bino bana wana ba continuer soko bima basela bino bana na bokotinda bango so ba bima po ba bundela bino pour le biboso bokonza bino na bana bino mais bana na siko ba sofina ba famille na bango c'est le temps ya ko aider bango to bunda po lekolo to longa ba fertilité ingeta